Ma mission TV, le miroir du monde. Ba mama soki ba mama zandu ba yebi ngai na zaki na kata zandu administrateur zandu zandu zaki pona bandeko na po biso to tekani zaki malamu te po maladi oye ya corona soki kotaki na kata zandu olingo mone to lingo to kufa ndebe lo bato zo kufa na États-Unis tela ka mission na zui audace ya kotinde la gouverneur ya ville ya Kinshasa atindele maloba ke ville ezali ya ye ne toza bosoki toza ko travailler na chef de l'état te tokosho gouverneur de la ville Utapoto président de la république Utapoto ne toza la vision marché et la moderne et ba maman va se retrouver na kata marché libanais moko bo outi na Liban même au moni libanais wana ngai na kosenga na chef de l'état au moni ngai na mona commune na kini na komema libanais na tia kozonga ndenge jamala ke bana sima ya ministre intérieur bato bazali koleka kutu ministre intérieur o bafandi na sani na tawa sani ba 20 ans avivanga na sani pona ko appuyer sani ezaka ministre intérieur te ndenge to bitumba boko bunda bitumba Chantining Ngobila ko bunda ezali contre ba autorité ebele o bazali sima ya mais bazali ko bafo intérêt ba congolais na ba ministre ezekota ezaka ministre intérieur te bazebele do bazebele ko yobilo ko koma komona ekoma kaka ministre intérieur azaka ye moko taza bazebele bazaka ministre intérieur te ezana ba autorité mususu ko na tangi komona awa na kata plateau bokamo. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote nabino bandeko bozwi libaku ya kolanda émission na biso bozali ebele libanda ya mboka ndenge na lobaka toujours bandeko na biso na congolais o bozwami tobenga ba congolais diaspora na pesa ka mbote na bandeko bozwami na 26 provinces ya République démocratique du Congo pe na Kinshasa na 24 communes bozali ebele bokolanda émission ya population émission na bino bandeko balandi kasi na sango ya lelo tolobaki ete sengeli tobeta mwa masolo na otali déconfinement tope bofungwami ya commune ya Gombe lelo na Gombe ezali polele kasi tozali komitu na parce que bobino moko ete tango confinement esalemaki zando ya monene ezalaki confiné après kofungwama ya commune ya Gombe tozali ko constater que zando ezali kaka ya kokangama misala ezali kosalema te to komitu na projet ya botongi zando to komi wapi po ete to koyeba susu te ekotikala kaka bongo mwana mboka Chantining Ngobila mbaka makanisi na ye kozala nini po ete ya solo ba kinoa ba se retrouver na o etali zando na bango encore que esengebo ba ete ba mama ba yaki ebele epa ya mwana mboka Chantining Ngobila pona kosenga ete zando wana esengeli ba fungola ngo po ete bango bateka mama tembele esengeli bazonga wana na o etali disposition na o etali zando to ba ki ete esengeli to benga po azali mokambi to pe administrateur ya zando ya solo ayanola na mituna population surtout actualité oblige de confinement ya Gombe bofungwami ya Gombe zando ekofungwama te na yango to bengi po na bino mwana mboka Guy Michaud Waso oyo elongo na ye tokobeta masolo po toyeba ya solo penza ndenge nini masolo ya zando zali kokende mbote mwana mboka Guy Waso mbote ndeko Flavie komona nga Guy Michaud Wanjo ofonja Guy Michaud Wanjo voilà Wanjo merci beaucoup voilà mwana mboka Guy Michaud Wanjo bandeko bakolanda yo ya solo le kaka na betando ike mingi te zando tobeti masolo ya zando et puis lelo tokoyeba te déconfinement ya ville ya Gombe salemi zando ezali kaka ya kokanga tomonaki tata Ngomba ville ya Kinshasa atambolaki na bazando misusu atambolaki na ba commune pe ayaki na zando kotala constat après makambo elekaki ndenge na bato bawei mais bakinwa bakomituna ba mama bakomituna zando wana etikali kaka polele commune ya Gombe fungwami mais bakoyeba te makanisi ya mokonzi ya Ngomba ville ya Kinshasa ezali nini bon makanisi ya Ngomba ya mokonzi ya ville ya Kinshasa gouverneur Chantining Ngobila toza ko travailler na vision ya chef de l'état ndenge toza bosoki toza ko travailler na chef de l'état te tokoshoe na remercier d'abord na makambo na remercier sous chef de l'état na makambo zando ndenge akoti yango ndenge atie mia lelo na kati na zando omoni na loba na leki na ba média Petro on expliquer Petro zando ezali na un certain libanais monsieur Hassan telaka monsieur na zui audace ya kotinde la gouverneur ya ville ya Kinshasa atindele maloba ke ville ezali ya ye oui libanais azali kozwa audace na ville ya Kinshasa atindela gouverneur de la ville ke ville ezali ya ngai omoni zando ba mama si ba comprendre mais ce gouverneur asali ba marché tout les poto to tia ba mama na ba marché wana zando ba mama ba yebi ke ba koteka na ba marché au gouverneur asali yango gouverneur asali 3 marchés
asali marché ya Itaga, marché ya Kabinda na marché ya Rai. Oyebi marché ya Rai kufaki azongisi yango. Na Rai na niveau nini? Rai na 24. Ah voilà. Ouais, gouverneur ase azongisi yango. Libanais wana mutaza ko chambongo na intoxiqué bato. Aza ko intoxiqué aza na ba syndicat na expliquer makambo taza na ba syndicat na ye a intoxiqué ka bato ndenge po ba ko sala mobulu na kati ya zando. Ba mama soki ba mama zandu ba yebi ngai na zaki na kati ya zando administrateur zandu. Zandu zaki pona bandeko na po biso to tekani zaki malamu te. Po maladi ye ya corona soki kotaki na kati ya zando. Olingo mone to lingo to kufa ndebe lelo bato bazo kufa na États-Unis. Mais ezali kaka nzambe oyebi ke mboko tosambelaka mingi nzambe nde asali ke bato bakufa te. Mais idée oyo gouverneur de la ville Gentini Ngobela azwaki mpo akokanga zandu ezali idée moko malamu. Gouverneur akota na zandu alela atali ke ville na ye kozala na marché ya boye te. Yango na ndeko Flavien na tindaki oyo image oyo bandeko bamona ke soki gouverneur aza na vision ya mabe que chef de l'État, azolanda vision chef de l'État, wande tokoyoloba, mais gouverneur azakolanda esprit au état d'esprit to sengi na kati na république ezala que to rénover ba place mususu ezali impossible mutako ko vanda. Ba mama na kati sandu basa ko tandala mabele. Ba mama na zandu place à côté que zandu est trop sale, c'est pas bien. Gouverneur de la ville à Utapoto, président de la République à Utapoto, tout ça la vision marché et ça la moderne et ba maman va se retrouver dans le marché. Oh pour la maman, ezali asani libanais wana mutaza ko intoxiqué. Mais ezali souka mutapesa kata makamali président de la République. Lelo merci na président de la République ndenge akati makamboyo apesi na gouverneur de la ville à Tongazando naï. Bientôt ba misala na kata zando lingi e banda. Ya moto kuma na misala parce que mituna ezali pe mingi wana. Alors ba maman o bazaki na kata zando, ba maman pavionnaire, ba biki ba maman o teka na bazando, mais ba se retrouver te nabité. Bazando o gouverneur a Tongi na oki ke faut sengeli a inauguré susu wenze musu mokola lelo bozali ko kende kuna. Tango ba wenze o ya sali misato tangi wana. Banani ba koteka na bazando wana. Ezali ba maman ba commune wana tout pe maman ya zando o bazangi bazako la place koteka ne bozo mema bango bateka na bazando bofungoli. Bazando toujours ça les ali priorité ali ba maman zando. Maman zando oya kala. Zando maman zando bango bazo bukangi. O akangi ko ba maman eza priorité maman zando. Gouverneur apesi bango table ofele, makambuto ezali kuna ezali ofele. Oye chef de pavillon a commis kombo na yo, oye nango pa na ngai na pesi table. Et ça pas de problème. Mais tu auras qui va mettre ça musu comme côté $50, $100, ba beaucoup mettre ça musu ba koto sa gouverneur te bilinga o kota ki wana ba maman ba lelaki. Alors est-ce que le gouverneur a réglé situation? Il y a ba maman ou bazali kolela été ba kokoma boy ba tekeli bango mais ça oh yo zali administrateur zando ko ba kezali ofele. Alors biloko wana e kotungisa. Est-ce que bozu penza mokana kolandela penza bato ba ko sala bango pour être ordre kota ba maman ba kolela penza mitima na bango kitana ndenge ba kolanda yo moko mokambia zando pour être kimia penza yo zamo lobela gouverneur et côté na mitema na bango oyebi na mboko tolingi su makambo correction te makambo yo na ndenge ki mokonza mboka tinda maloba wana gouverneur abeta CT ke muto azosala makambo wana yeba ko sanctionner ndenge to ali ba mama batika ko ba ki gouverneur akoteka mesa $50 akotinda ngana teka mesa $50 pe nde tozaboye omoni tozali na ba syndicat ou bazali ko se mettre makako se mêler na makambo wana bazali ko yana ba mensonge tout le temps na komba gouverneur mais ndenge toza ko travailler na gouverneur ou toza ko travailler ngo zali vision chef de l'état ya monsieur Félix Tshisekedi mais alors nde tozali boye ba syndicat wana asani achaka mbongo ne point toxique bato bazol babongo zali ba syndicat ya asani ba kotambola pona okosa ke mesa ekomi ya koteka oui eza ba syndicat ya sani bango mutu bakoma batambola kana baleka na ba media yo moko na media combien de fois baleki na émission na yo pona lokuta ko kuloba mensonge omoni lelo mboka oyo tolinga mboka na biso ndenge lobi olati lelo osepe ndenge olati lelo ndenge mpe tozwa mboka na biso bongo toza na vision ya bien marché wana ezali marché moko ekenda sango il faut ekoma marché moderne batonga ngo na condition que même étranger aye na kati aye kotala moni que marché eza bien marché ezala te ke ndenge topesa un libanais moko boye auti na liban même omoni libanais wana ngai na kosenga na chef de l'état omoni ngai na mwana komi na kini na komema libanais wana ti akozonga ndenge jamal akei oui
Libanais na tindenge jaba Libanais on a omoni Libanais on a muta tant lobi na gouverneur que ville za ndenge lobi c'est que ayebelo kwa zolo ba ayebi yo bazi que Argentine ngobila ko kokai te neto za bo gouverneur za mobala za moi cité le gouverneur zo bunda beti c'est to kazali mo alaki moi sina makambo na ko sala lilo ko kangazando ndenga ba gouverneur bele baleka ba kokasa ndango te ndenge tozoka te o baleka o mona sana abeta ka tolo ka lobi ba mikonzi ya mboka na biso mingi bazali na poche na ye yem ta dirige ka ba on na poche na ye mais akoki gouverneur te akoki ngai te yango zomona ki ndenge lelo zando eza ba problème soki zando bato bazali na bango calme na si chantier kutu Cécile. Voilà. Donc pour na bandeko Hollande biso donc bomona maquette ya zando wana pona koloba ite. Alors soki kimi ekoti ezali mokonzi mboka poto monaki ministre intérieur il pas pesa ki ayemi tindo na otali zando mikona mpe bato babimaki yaki moto entre mwana mboka Argentine ngobila na ministre intérieur mais tolandaki mwana mboka Argentine ngobila bi oya koboya asala mokili na asa mokili alors mais na otali ba mama bozali kolanda bino moko ndenge mokambi ya zando azali représentant ya Argentine ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa ndenga lobiete ba mama nyoso bozomi na zando boko benga ndeko Flavien boki bino moko ete mokonzi ya ville ya Kinshasa Argentine ngobila alobi ba mama nyoso to si ça penza débat wana ba mama nyoso bazali na kati ya zando o bazali na ba mesa na zando ba mama nyoso na ba kokutana na administrateur ya zando ndeko Guy Michaud ba kopesa bino ba mesa ofele zando wana alors so ba pesi ba mama wana ba mesa ofele ba mama wana ba kei koteka na 3 zando o bango ba fungoli mokonzi ako inaugurer sous zando mosusu zando wana kotika la polele alors pona misala soki ba mama wana ba kei po bazana posa koteka bo pesi bango ba place ba mama boko landa ngai ndeko Flavien soki tembe buluki ndeko Flavien ba pesa biso ba place te to so biso ba place bo epe buluki ndeko Flavien mwana mboka Argentine ngobila a pesi biso ba place tozali koteka alors ba mama nyoso ya zando na ba zando botongi ekokoka ba mama wana e bongo ba mama oyo bazanga ba mesa otobengaka ba marché pirate ba okinde wapi bon dès tout ça boy to suivre tous les mamans soko ebike mututu ateka na zando et maman o tous les pavillons na ba pavillon habitula to suivre bango to enregistrer bango nde bazali baza ko zo ba mesa ofele oboni donc ordre zali ba chef de pavillon baba qui n'est pas ba luka ba chef de pavillon na bango ba komisa ba kombo ba table zali ofele mutu moko te atekela bango donc ba maman boko landa biso ya marché ya munene donc beaucoup de ba chef de pavillon na bino ezala ba maman boteka kana se bokende boluka chef de pavillon okuta na ba kambi ya zando bokozwa ba place ya ofele wana signé Argentine ngobila mbaka donc voilà na banzi ke ba maman bozu kimia bokola na ndeko Flavien donc babi bo se faire enregistrer bino nyonso bozaki na ba mesa ba kopesa bino ba mesa alors tango za ba maman bakina ba zando wana mwana mboka Guy Michaud zando etikali polele po siko etikali polele mais bandeko babi ke bo clôturer zando te bandeko musu bazana intention ya kokota na zando ba syndicat mususu ba belele ba maman to kota na zando toteka boko gérer bango ndeni so boko clôturer zando te bon omoni ndenge toza boy makamba pour un travail à zando voilà mais c'est bandaki déjà bandakala yo moko yoki ba koko so bandaki na ba ministre et ko tia il a ka ministre intérieur te bazé belé ko yo bino ko koma mona ko maka ministre intérieur azaka ye moko taza bazé belé bazaka ministre intérieur te eza na autorité mususu ko na tangi ko mona awa na kata plateau bokamo donc bazali na sima libanais poche libanais oui ba poche libanais ezaka ministre intérieur te po batutu bakoma oleka kaka ministre intérieur mutabima liboso te bana sima ya ministre intérieur batu bazali koleka kutu ministre intérieur o bavandi na sani na tawa sani ba 20 ans avivanga na sani pona ko appuyer sani ezaka ministre intérieur te donc bitumba boko bunda bitumba Argentine ngobila ko bunda ezali contre ba autorité ebele o bazali sima ya mais bazali ko bafo intérêt ba congolais alors mais ce qu'on pona kotonga zando ngo botonga ndenge to ko mona maquette to moni immeuble to moni loko mall est-ce que auto ko mona na ba image ya solo na bilili ezali oyo mona mboka Argentine ngobila ko tongela ba kinois to mona ba konzebele ba lakisa ba maquette au boulevard ko za la 4 bandes d'autoroute ya saut de mouton mais ba saut de mouton tonga même na 24 heures au lieu de la deux bandes comme bande moko do to mona ba biloko na belé est-ce que bonité que non dans sous Argentine ngobila angi pe azoba ba mama zando akosa bango bomoni maquette ezali munene mais akotongela bango loko mosusu na lobi omoni ndeko Flavien chef de l'état lobi na alobaki na reine na ye chantier moko te kotika l'abandonner aza déterminé nde toza boye yango moni gouverneur pa loba
na ndenge na reine na ya ki gouverneur oyo akotika chantier mon côté abandonné na si omoni gouverneur asali elengesa soko kei ba travaux okende toujours gouverneur ça la makelele te ils ont ça la makelele te ya misala zo sala asali elengesa asali makelele te akei victoire asali makelele te azo sala rond point qui poinza makelele te na kitaki na kanluka na bana kanluka ezalaki dimanche passé na bana kanluka atanke ngambo mona kitambo tolobeli makambo pont ya kanluka ezali ko relé kanluka na selembao Tosilisi, lundi, Gentili Ngobila a quitté le sous ko sala misala na kanluka à passant je remercie le gouverneur de la ville à Kinshasa pour être na pleda qui peut pour na bana Kitambo pour être pont ya Selembao pont ya kanluka ils allaient corréler kanluka na Selembao basala misala et Gentili Ngobila a quitté pour le lancement des travaux en tout cas na remercier mon amboka Gentili Ngobila oyo ayoka ki pembela ndeko Flavien tant que journaliste pour azo plaider na compte la population misala bandi alors tango akosa makete ma osa misala ba secret les anines te bon omoni balobi koloba mingi ko ya bien te musale le kamaloba na ebele ndenge to ba lobi akendaki na kanluka ezali pacha mai na kanluka po kanluka bazana difficulté ya mai lobi gouverneur azaki secrétaire pacha mai et puis na misala pont bon wana ezali totala makambo eza chargé de communication ya gouverneur ngana na plateau za puisque na zando mana lobi na nde makambo azando poto naza déterminer makambo na sila bazando tangaki misato olobaki moko na kabinda moko na Itaka moko pe na rai na 24 et bon oyo rompo Wileri eli kalembele na kalembele mais wana kuteza presque na suka na si bientôt gouverneur oleka kuna bato bakota donc ba mama zando bazana na kimia zando bakotonga alors tango bokotonga zando ekozwa combien de temps pour mama bike no botindi biso na zando ya kabinda zando ya kalembelembe zando tokei kuna tondimi batongela biso zando batia biso ba wese batonga yango mais misala ko banda mikolo nini po tilelo ba déconfiner gombe bafungoli gombe mais zando tirika bongo bakoyeba te bakomona ta pa ote bakomona eloko te bon omoni ndengo benginga lelo ndete ndenge tondo tena émission po ta ozinga na émission tozalaki na réunion na gouverneur na toyeba ndenge nini misala ekobanda misala lingaki kobanda na zando ya soki misala na déjà banda ezali déjà kote komo koma na suka omoni que presque makambo tout ya zando ezali déjà prêt pour zando banda pour style donc bakino ba onyoko masute ba onyoko masusu te ba ko se bokangi zando mikolebele ba te mikolebele confinement 4 mama bateka na zando ba nyoko mi omoni 4 mois wana bazo là-bas mona kine ba oteka pa na ba condition bien misala pe bo banda misala pe eumela te omoni ba commerçant wana bazana ba caprice na bango ebele o baza ke mitu na bango bazo réfléchir bien baza boye mingi bakena ba marché wana o batikali o omoni neti ba mama bitula wana mama otenga owenza bitula omoni ke owenza bitula zongi bien que confine te ekokufa nango ndeta ekokufa mutu moko ta kotika na suna mazando wana zando photo teka na condition ndenge mutateka kana table ya te mutateka do na se botonga ndenge za na poto mais est-ce que ba kinoa ba kokota na bazando so botonge bandeko bazando ndenge za na poto kinoa kokota ndenge to mona ba mola gombe bato bakota kate siko ba koteka matembele na wana ekoza ndenge nini ndete zo na ba koteka ba matembele ba mama bango mo babike ba ko se retrouver na zando ba kinoa pe babike ba ko se retrouver na marché wana ba kinoa ba nikolata baza pe na marché moko ya propre eza marché moko saleté. Ce n'est pas bon. La kino so babi pona kosukisa mowenza marché à liberté botonga yango kitoko mais lelo e baby entretien za la raté musée atonga ka ndeko Joseph Kabila yepe atongi atiki pe mais bokomona entretien yango ezate Félix Tshisekedi wa pe na vision kotonga boso tonga mais entretien za raté suivi za la raté est-ce que ça va faute ba konza mboka to pe za faute la population est-ce que boso sensibiliser population était ba patrimoine o batongela bango batotongela bango ba bakande ni ya ko maintenir yango. C'est un problème. Question à nous tourner et à administrateur. Administrateur, il y a un homme qui la gouverneur rapport. Ce qui est administrateur, il y a un homme qui a bon et les canangos. On a la coûte qui est dans condition à ma bête. On a la gouverneur rapport que non. Il y a un gouverneur, mais qui n'a gouverneur, ils ont de cause en état au beauté. Les années administrateurs, il faut que le gouverneur au ses rapports. Le gouverneur a un misali belé. Azara na misali bazan douté, azana rapporté. Aroye bandenge nini ke liberté za boy na boy. O gambele za boy na boy. O matete za boy. Zali administrateur. Yango na lobi na régime monde to za la question ba engagé otikata elembo. Les administrateurs m'taka ko ses rapport na gouverneur abongisa liberté. Voilà mon amboka to komi na suka émission na biso. Lelo yo bokei na mokano ya kotonga zando bokomi na
na mokano ya kosala ete Kinshasa engenga mais tokolinga ete misala na ekobati na suka ezala te ke no musale bandi lelo lobi misala ezosila te na base ke bokosala ete lelo yo Kinshasa engenga salite longwa zando pe eumela te bamama bateka pe na ba condition de tomona oketa mikila bapaya na mboka bapaya bakoteka ta na ba condition mo malamu mais ezala slogan te ezala projet te mais ezala matérialisé. Bon ndenge tozana ndenge na yebi ne to beti sete na kotonga zando ane ko umela te ba mama bazolanda émission oyo kozala calme batongela bino zando oyo zando akafu batu basepela na kati ya marché wana. Merci beaucoup na mona mboka Guy Wasso oyo limaki quand même ko se déplacer bien que 4 mois zando za okangama bozo fonctionner te bosa misala te boko mema pe bande ko na bazando asika esengele esika ba kende pe na ko beta sete na mama ba kolanda biso boko benga ndeko Flavien bolandi bino mo mokambi ya zando lobi ete ba mama nyonso bazaki na zando ya monene boye ba ete batongeli bino bazando misato bazando on esengeli 4 zando babi na Kabinda babi na Rai balobi na Kalembelembe pe mosusu na Itaga donc ba mama nyonso baki na zando bakotinda bino kuna ba mama nyonso baki na Wenza Pirate bakotinda bino kuna bo se faire enregistrer et pas ya ba chef de pavillon na bino ba kopesa bino ba place au fele ti misala ekosila voilà bande ko banandi to komi na suka émission na biso to kutani lobi na ba invité mosusu pona ko beta masolo ya Congo surtout masolo ya bino population matondo mingi. Ma Mission TV, le miroir du monde.